Sima ya exercice ya redevabilité na kati ya cité ya Lukala, lundi 19 août 2024, ezalaki tour ya bandeko ya Kulingongo na kati kaka ya territoire ya Mbanzangongo. Losambo esalemaki, assistant parlementaire maître Pichu Diakese atalisaki biographie ya mokuse ya honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo po ete bandeko bayeba ye lisusu malamu. Makambo misato ezalaki ya motuya na mokolo yango ya liboso apesaki matondo na bandeko nyonso bavotaki ye mpe baye oyo bavotaki ye te azali député national ya baye nyonso baza na kati ya territoire ya Mbanzangongo. C'est pourquoi j'ai dit vraiment merci d'abord à ceux-là qui ont voté pour moi, qui ont fait que je puisse gagner et au national et au provincial. Yami Balé Atalisi Maïnyonso Oyo Basali, outa janvier, kino le 15 juin 2024 na kati Assemblée nationale. Réglementaire Yabeto tel que vous le communiquez dans la session. Vous faites ça là, député de l'outil d'Imvula, le plus âgé. Il y a un fait de cas là, le président il y a bureau provisoire. Donc le bureau provisoire il y a député Bata. Président Wambouta, il est plus jeune. Vous êtes tous des bureaux provisoires. Deuxième tâche, il y a bureau provisoire, il y a tout l'ensemble règlement intérieur. Donc, vous avez bien parce que le Parlement, il y en a qui vous regardent tout, quand vous faites cas l'hémicycle. Et mon nom, il y a quatre parmi les membres, il y a commission là, mon règlement intérieur. Puis vous dites, validation des mandats. Validation des mandats, c'est-à-dire tous les 500 députés, 24 comme central, 4 territoires en Mbanzangongo, 500 députés, mandat, et tout le monde fait vérifier le dossier. Les dossiers sont là pour CENI, fait au Parlement, 500 dossiers ici, 20 sur la province, dossier. Troisième tâche, tu as ça, ici, bureau définitif, maman, papa président a nommé gouvernement, a nommé premier ministre. Nena point suka atalisi mai oyo bakosala na mikolo ezali koya po ete nzela ezali molai mpona kolobela bandeko ya territoire ya Mbanzangongo. Atalisi na poleli nyonso bandeko bayeba limitation ya territoire ya Mbanzangongo et surtout baye oyo baza na kati ya Kulingongo ebele bayebi pe misusu bayebi teke Kulingongo ezali kaka na kati ya circonscription ya territoire ya Mbanzangongo. Kina député national élu de la cité de Kulingongo Kakako, qui n'a pas député de Lukala Kakako, qui n'a pas député de la ville de Mbanzangongo Kakako, qui n'a député de Terovemba Yambanza, parce que député élu wa Kulingongo Kakalako, vous savez, Kulingongo est circonscription électorale. Je suis député national élu du territoire de Mbanzangongo. Asengi na population ya territoire ya Mbanzangongo bazala na esprit ya unité, balongola molimo ya kokabola ba politicien, po ete na lisanga nde ekosala ete bakende musika. Lokola lisanga ya ba député Congo oyo basangana na kati ya Kokis, oyo ye moko azali président uta le 29 mai 2024. Bandeko ba profitaki na occasion oyo batuna likambo ya nzela ya Kulingongo Kimpangu, alobi komba nanu esilite, bazo continuer po ete solution ezwama. Ndenge kaka président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki déjà kotia première pierre seke makambo nyonso ekokende malamu. Na occasion oyo nde apesaki matondo epa ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ete uta 1960 nano mboka Congo ezwa premier ministre ya mwasi te kasi ya tour oyo ekwei mpona bandeko ya Congo central na yango abeti maboko po ete lokumu ya province ezokende kaka likolo. Congo central Didiambo fete de voûte la matondo kwa papa président de la République. Papa président a sali loko moko ona ne sali mate pona Congo central. Pona Congo central. Kalabe to mona gouvernement mobimba mu Congo azate. To mona ngote malebele, n'est-ce pas? Mais to moni il va au cas moi to sepeli abimisi mwana mwasi pour la première fois en 64 ans depuis 60. Il n'a jamais eu un premier ministre moi en quinto. Quinto a été au RDC ou bimini premier ministre Imam Majidi Tsumino. Kabwa quoi? Ndone to en quinto. C'est bima tete première femme premier ministre à RDC. Et en plus, pas que encore atalisi bandeko pona mandat oyo bazanango elongo na président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe bakofungola misu likambo ya contrôle parlementaire po ete tour oyo raté bango te. Pona bandeko ebele bayebi ete ba député basalaka mosala ya makasi te alobi bamikosama te po ete eza na bakomission oyo evandaka po ete makambo oyo ezalaka na kuku nde ebima na ndenge ya plénière. Lokola ye mwana mboka honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo azali na kati ya commission ya sociale pe culturelle. Na suka ya exposé na ye bandeko bazangaki mituna te
ayambaki yango na maboko ya kofungwama pe apesaki biyano na kimia nyonso. Na suka bandeko bakangaki sentiment na bango te na mai nyonso oyo honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo atalisi na occasion ya vacances parlementaires session ordinaire 2024. Na sepeli mingi na honorable Ntsumbu, c'est parce que aza député na biso. Ba député baza ebele mais député o aza vraiment comme député Ntsumbu baza vraiment ebele te. Na deuxième mandat oyo biso peut ko sepela a continuer ko lobela biso kaka. C'est parce que tozo souffrir on a makambo etali na nzela na biso ya kimpangu. Ya kweba ete mwana mboka Pierre Ntsumbu Mutukalavo asilisi vacances na ye na niveau ya basité azokota na basecteur nyonso ya territoire ya Mbanza-Ngungu mpona kosola na bandeko penepene koyeba maye nyonso pe komema yango na niveau ya Assemblée nationale.